Donc et alors nga na nigérienne pour na mba ini edo funa fute mbongo. Non. Boza biloko te. Là wana penda c'est que boza biloko te nen. Yango ndeko wana benga bango penda ba chose parce que te nanga zo na on la nazo accompagner message en ndeko wana. Abenga bango ba biloko te. Yango ngana bi ba c'est vrai abenga bango ba biloko te parce ndenge ndeko wana benga bango ba chose parce que ayebi ka banda ofuta bango ba mbongo. Postar jamais yebsanga bengi Kofi. Donc Kofi Abisio veut dire vraiment t'as dit ngala pour pianga combien quoi. Ils ont un bateau baza facile pas à joindre qui na ko bengi boui et pas nga za très facile. Mama Loso azali. Mama Loso abo elanga émission te mama seka. Donc basé belé babo elanga te Diane Kamanga ra pas azali bana mboka. Écoute tata na bengi na téléphone to cette émission a ondi mana et donc na bateau na yebi ki babo elanga émission te. Voilà ça ngana mona le roi kosunga congolais. Ezaya moko pe mabe parce que eza lisumu tadi ya lisumu parce que tala mama wana niveau asungi bato tala mama wana niveau akundi ba comédien soka ki okunda ba comédien zala kaka abomaka bango yango akundaka bango mais nous apprenons une fois que ba makambo yango eza banzela bango moko ba frère na ba sœur na eza bikota kota na bango moko mama na komane ka victime eza bikota kota na bango moko eza bikota kota na bango moko donc makam na bango ndenge bazawana ba vivara nango eza kisi ba vivara na ba kisi na bango akota abimi mais ba retour ezalaka na bato ba osunga bango tala tadi congolais. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Top Media Télévision, bino baye bokozwa libaku ya kolanda émission o na ngambo ya Saratola télévision, émission na biso le code de bonne conduite yango yo ebandi papa maman zwakiti o bengi bana o balala ki surtout ba cousine ceux qui déjà si baki na chambre la monsieur bango bo pesi bango kita liboso ba fandi une façon ba luka balanda émission o na ndenge Esengeli. Voilà, aujourd'hui nous allons recevoir encore une fois ndeko na biso Saratola to sala analyse oyo Esengeli ensemble na ye par rapport ya actualité ezali na kati ya réseaux sociaux et puis na société na biso par rapport ya makambo ebele Saratola pe afanda mingi na ba comédien Saratola pe a travaillé mingi na ba comédien mais du coup elle moko pe ba comédien ba s'éloigner na Saratola. Qu'est-ce qui a fait que le comédien aussi va s'éloigner na Saratola? Qu'est-ce qui est à la base en fait? Il y a
ba biloko ba bimisa sur Sarah. Et des fois aussi biloko yango pe tozoyoka pe et pas batu misusu et ils ont continué kobima, ils ont continué koloba. Ma preuve aujourd'hui nous apprenons que maman Kalunga obino bolinga kamingi maman nepso ça il a besoin musala makasi azali empoisonné. Nous apprenons aussi que maman Top Wato déjà révélation ils ont bima nuit et jour que mutu moko dans la simanzo doit ça la mabe. Je pense que beaucoup de la chaîne nanga pour mon émission, beaucoup de la chaîne à Sarah vous verrez l'émission to salaki lobi na maman Top yé moi confirmé à lobby. Et d'ailleurs au-delà il y a un message oyo nzambe azoko révéler nga déjà na yebi mutu ango menazana yé mayele. Exactement qu'est-ce qui se passe dans ce monde là. Voilà, émission tozo fongolango awa. Une minute de silence pour celle qu'on appelle Nene Wechi. Nene Wechi, je vous avais promis que je vais commencer cette émission avec vous, ma soeur. Nous avons battu la Nene Wechi. Voilà, tout bande d'émission bouée. Avec la tola. Bon délivre derrière la caméra. Fongola pour que mon kilido comprendre que je suis avec Sarah Tola. Tout le monde est topé ça y est Maloba. On a profité pour moi mon qui a repé sa papa Diego Milito Mbote parce que avec son autorisation, j'ai l'habitude de Koloba que nous faisons des fois des émissions avec sa femme parce que soit boy à Kosala na EPT. Voilà. La tola toza déjà lelo moi sika makambo sika actualité à sika Mbote. Mbote ta na fungoli da caméra yo ozobenga sona te nazokotisa mutu te ozokotisa mutu naza na mutu nga na lingi nanga suka oloba makambo te donc nga nakomi mutu ye moko aleki na ligne alobi likambo na ye oyo alingaki aloba na yo esili nga na oloba te. Mais ngai naza awa nazosala émission. C'est moi, ngai nde na présentateur. Comment yo kobenga mutu kwa loba makambo sans pour autant que ngai na yeba. Bon, na informé non dia na kata po soit rappeler pe non yamba na olexa po kuna na ba Europe na ba ona item su akekayo. Ndeko moko azana besoin asula na ponga yebisinga makambo. Siko nga makambo wana msusu na yebisi oyo mona ngoka neti ba je tami aloba ngo et puis abaki aloba ngo en direct. Surtout banda émission de Konama Mwasi. Et Pexip tout ça la déjà émission. Et c'est Pexip tout ça émission. Et Pexip tout ça émission na benga ina kote yo yoka mukili pe yoka ba pe ba yoka. Vrai ou faux za na Mwasi te. Ça makambo li sous le non ça moi dans ma tête c'était déjà passé, c'était déjà parti. Quand était kenda on a lobby te. Vrai ou faux Batunia sobayebi kozala na Mwasi te. Non mais maman eza raison te que doba no benga batu boye. Te nga na benga batu te mutalobi aza na besoin ye aloba sola na yo en direct. Ngai na pesi au message déjà ba message be na pesi ya batu on dirait so commenter ba mona lokanga na bomba ka na batela kayo. Mutalinga s'exprimer. On habite na yebisa ke de anga soika na kutani na tadi. To bandi live o émission na robenga yo o lekolo abi oui maman Sarah na ngina lo bango monde entier po mutachaka suta di misute siko mabe na ngeza est-ce que donc les capena bongo Sarah dans ta vie oh yo wa célibataire tout ah mais je suis célibataire et bongo siko zo bangani non mais c'est ma vie privée, ça peut pas se passer comme ça et les qui na télévision ka mutu na éviter na mona te atabino mo te me mutu aingi alo baba sentiment na yo azana ngo envers yo alobi ayebisinga ngo pe déjà ngaloka na ndeko na Mwasi koloba boy peut-être ça mabe abia sepela na mandefu na yo abenga nga na alinga bibala libandi abia bazanga ba coin on va en sepela parler na douceur na yo ningo lobaka Sarah écoutez asepela ningo sara ba geste maboko yo azo rappeler tiana na kotise kaka Sarah. Il y a des choses qu'on peut. Mais est-ce que Sarah, au Yébike, aux autres, il y a aussi ma personnalité en danger et plus. T'as dit, personnalité non a ça na moni. Mais aïe ko ça la. Te wana toyoka na te na sali na personnalité non. Mais au côté langa yi awa pona nini. T'as dit te obala to ba wana Mwasi. Yo wangana awa kutu ko saka nini otena matcha buto betaka te. Yo wangana na tuna obetaka olobaka na ngani. Te dali banga ndami obetaka
Sarah, tout ça l'émission. Dadi te na sango te na lobi. ni liboso ya kasi yozo banga keponi mutazoli aingi yango azobenga alingi exprimer ba sentiment na mais je suis en train d'éviter ba bavure ba bilo mozanga mutuna makolo. Moi je sais que je suis un homme libre. Naza yoka naza libre. Naza na engagement na moi simo boité oyo akobenga awa poya aloba makambo soki mamuni non. Yozo banga no kanti ba petit wana o liara ba on a 24 ba ya ça la retour. C'est-à-dire c'est nga collectionner le retour. Vous allez attendre. Mutalinga kayonde alinga s'exprimer. Ngai déjà babilo kwana ba petite il y a 24 mois, je connais mon alliance avec mon créateur. Donc je crains Dieu. Nga banga mtamukilité. Je respecte tout le monde. Boba ina ngeza ka. Siko tadi o ça ba région na ba signo tout ba contacter. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des envoyés, il y a diable dans ce que nous faisons? Sarah. Maman, basi ya poto, pardon, totika to continue. Na expliquer de l'eau. Basi ya poto, bofanda. Boza ba envoyer du diable. Tadi alingi te, bobenga ngape soute. Tadi to ba émission. Tika to ba émission. Déjà na comprendre ngape na répondre ba on a bobenga na nga soute. C'est très important, c'est très intense. Tadi a lobby boye, c'est très important. Yango na zo ba c'est très important. Basi ya poto alingi na te boza ba envoyer du diable aboy mutabenga ngate mutakomela ngate aza célibataire oui mais basi poto alingi te boza ba envoyer du diable. OK selon Sarah Tola abangi non on a pas dit mais laissez-moi finir mes idées. Sarah la comprendre yo nga ozala hypocrite pa na nga obi marasin donc t'as dit problème les années Sarah yoka omoninga te na comprendre je suis un vrai homme oyo benga na privé. Écoute-moi Sarah, je suis un vrai homme oyo bena à côté de Maliboso Moutalobi NON non t'as dit sur les photos avancées. Voilà pourquoi moi je disais il y a des envoyés aussi, il y a diable. Sarah, au moni ba émission to salaka, écoute na ba page belé na ba chaîne na ba belé ba yiba kabiso. Des fois donc on a 50 000 miso abato et zota la biso. Na ba miso na nyoso donc etala kabiso, ya ma BP bazanga kate. Na ba o ba luka kabaliwa na biso ba souhaita biso malheur ba luka pe ko tia biso ba piège ba luka pe biso to lela baza. Et c'est pas tout le monde au ba ko luka moye ba ya vers biso nde pour embrasser le bango. Avant d'embrasser quelqu'un, avant il y a la porte, donc pas une personne, on demande toujours la volonté de Dieu, Sarah. Alors, donc, Sarah, lorsque vous m'appelez, c'est pour le travail. Alingi privé benga moko na privé numéro na zana tite numéro Sarah émission yanga nga mon seul émission mais yo moko tu dois aux conducteur il y a émission tu fais tout ça l'émission te ngani na oloba ke na lingi sous dérangement te beau déranger Sarah te on doit benga Sarah te on peut abenga ngai te si vous m'appelez c'est pour mon travail ouais yeah. Si vous m'appelez, c'est pour mon travail. Limitons juste là. Basé belé. Bon, on va tendre, on va tchatcher. Bon, on va comme mutu munene di banje comme clair. Botika po benga zomi mizwa sonde ni nangwana. Sarah, est-ce que n'a pas une question encore? Sarah, est-ce que tu peux me permettre de une question? Et yelinga ka air toujours sur là. Tu étais proche à ma comédien. Qu'est-ce qui a fait que Sarah a s'éloigné de ma comédien? Question au quoi. T'as dit, oh maïle, on a tout changé sujet. Mais t'as dit, yoka, ngai bakaka. Tous là, on répond. Tous ceux qui s'accordent, oh, on y pendant les lots, t'as dit, ça répondre kaka. Na tiki makamba. Moi si, na espé bango bati kanga kinya. Ponga comme le cas commissionnaire, baby kinga azara na yo na ko sala pont. Même si vous comprenez que kinga na ko sala pont. Libala ya commission pe ya bien ezala batu basala libala commission ba bala na pe lelo ba botina. T'as dit mwana te. Et t'as dit yo mo yebsanga nanu. Obota mkoyo. J'attends la volonté de Dieu. Stade Kotonda, la Yembi.
Babaki n'a parlé du peuple. Si on a convaincu, si je n'ai pas encore trouvé numéro ya sapato à taille nanga, ça me prendra du temps. Bon, on a passé na yo kasi. Moi ça doit pas dire ça est-ce que aux hommes noté que batu bana besoin ngote. Tous les qui ça tant oyo ya matière au faut pe sabat. Tu peux sabat matière, je salue maman Nathalie, Nana, maman Nathalie, je vous salue. Hier dernièrement maman Nathalie m'a écrit asalika ba commentaire né à Salawana. Maman Nathalie, vous parlez très bien avec maman Sarah. Parlez avec maman Sarah et vous allez bien. Président bébé, je vous salue bisika de Zouame Bino papa. Nzambe abate la bino. Alors Bosolana Sarah. Babiloko des fois et comment genenga. Il y a certaines personnes aussi qui pensent que peut-être ndenge otukanga boy ezala pona otekanga pona sala bilo mo boy. Non. Ba tekeni. Okoma marchandise. Siko basi nyosu na oyela osoboya poani. Okoma PD. Siko kote kanga mwasi olingi basite la oteko na ni mobalo alinga basite neti yo na oteko na ni. Voilà Sarah. Est-ce que ata mbonga commission la zwaka te ba opianga ndenge nini yo zo linga kutata contact te na yango na oyido na oti kote donc ngani na zabe mutako linga pia ngata mwa commission kabela tanga mais na sa elata pont ata ne fiske tadio lo banata allo ozo linga te. Voilà. Ata kokosa bango te. Moi je suis pas un menteur, je suis pas un naza te charisme lekitika. Ata papa na biso kabila za charisme na pouvoir, mais ceux comme makamba basi a commis faible. Oza charisme makasi bon point. Yo zaka na basi na le passé te. Yo ngolo ba yo za na nyo chilelo. Oza chilelo oza na bolenge. Bolenge sila te elongwa te. Balongola sachet te. Ah, na baye yo tadi. Na baye. Pesa chance. Batu bazo ya to repona. Mais pesa quand même chance. Ata ko solo la ya pamba e osani. Ngasko na komi déranger. Ti muta koma ondima to lexeka aloba ye moko alobelao. Ndima danu ye alobelo na miso ya batu boya pena mono ne charisme na mona ngone ngozo boya penza po na mono ndio zo boya ka po ezanga mais na privé oboya te boya na benge oboya kasi. J'ai pas besoin de solennel. Je respecte les femmes mais moi j'ai pas besoin de solennel. T'as dit question tu n'as ngezakini. Qu'est-ce qui a fait que Sarah aujourd'hui aux alliances sur Namibie va comédie était pendant que tu étais plus proche là-bas? Ah, t'as dit question non on est bien. Oyebi ke moni bataboure oza awa. Ezaka moko awa, moko misu awa. Ezalaki pona ko s'inventer te, mais pona considération na zaki nango envers ba comédien. À chaque fois comédien nyonso bando cha makone na plateau oyo. Azanga obima na symbole Sarah Tola te. Azanga te. Nazo sala ngo tepo ba mona nga na danger po nga na danger te danger ya courant nazo sala ngo po baba artiste na biso fo pesa bango valeur bako ya pa na nga na émission te nazo na kabela bango mbongo netike na futi bango po baleka na émission non mais na conscience na nga nazo tala ke o batu na nga ba yo tala nga ba yo sala na émission nazo cha ba sac awa pona sac moko modèle olingi zwa kena tazwi sac ake na bana mibali bazozwa basaki nazoli mwasi nanga sac ake ba pe à transport na yebi ke ana difficulté à transport nazwi pe transport na pesi na ke ba parfum ba stick ba maquillage mutu azangi elembo nanga ta moko o aleka na plateau nanga azwa ta elembo nanga moko te azate mais boyebi batu nde ba vivara bazara pe na batu na bango ndo mona ba comédien wana bana ba batu na bango ana mutu ne mo boye pire ye pe a journaliste pire ye wana ta mso akopera na sarate po bazala bien pire wana ta mso epsi kokinda pa sarate ko sala ya monsieur panete soni to za bien ayoka ozo comprendre kolo bongo oyoka te t'as dit oyebi niveau relation te yo ebite ke na monde toza to na ba relation ba lesbienne
toza nango to na ba relation ba PD na tous les deux mondes art ba comédien na biso média to travailler en wana comédien na bimana comédienne na journaliste vous comprenez to vivre à bongo alors ebele bakenda ta mususu na yambaka mutu mo na plateau asola na été Sarah bando comment oyamba fi wana ngana bando ya sunu mission noti bazwi ba rando na banga libanda ba yeli biso ngoti na kata ba plateau oui so ba moni oyamba mingi ye mukolo neti par exemple ekomela yo bambale belé yo yambaka Sarah to la mo yambanga ezate yo saini na kata makambo wana bambale belé voilà eza makambo ekomela ngana ba comédien Sarah bando comment oyamba fi wana ngana oleka na ngasu na plateau noté est-ce que fi wana tia ya va na plateau azolo ba makambo na bino ba comédien so iba vérité so iba secret est-ce que nga Sarah mna tindi aloba eza lo ngana ina ngana na bengisi invité na ngai na émission avandi azolo ba makambo ezo engagé est-ce que t'as dit mutobi na nga Sarah loba makama mututel loba mama mututel non les propos tennis en engage que l'invité on se comprend parce que yo barando na bango bazara nango libanda balatisa ngo penga en dehors de ça ba relation na bango bazara na bango libanda wana bayokana na ngate ba mona net kinga na problème na bango menga na problème na bango te bango nde ba na problème na nga bakota pe na kati ya ba relation wana kuna marché ba monter na ozelo exemple à Caroline oyebi ke Caroline nanu na yamba na émission te nanu na bengisa ete me na komela kae asala programme na yamba tout ça l'émission muta pekisa Caroline et puis ça ela ngoti émission eza Malika Mania Mania ka moko oh Mania je te salue la Mania je te salue oui bon ça a un problème bien balé te yenda na problème nanga po ya finga trop la fille a finga trop ouais pour rien a finga trop na yebi ete na bomela mutu te na finga ete loko te mais a finga trop ba période wana basara click manager na bango numéro 1 ya kanene basala ba mission ka pour na finga a finga trop et y ba limite les cas mais elle n'est plus dans ça hein? Et même si elle n'est plus dans ça ba passer na biso rattraper biso ba limite les cas qui déjà ouais à s'éloigner parce que makambo omoni makambo sala so ba no futo ango amona lora ekiri ba sala wana ezara fin siko makambo ba no sala nga ka même ekiri wana ba sala ki epango yango azonga isima s'éloigner tout se paie ici bas le vu elle est menacée kasi tout se paie ici bas c'est ça la vie na vie omoni tant to sala batu mabe na lo barato futa on a lo la tête au futango awa alors na mona Malika ko sala émission pour que bisanga na yamba ba comédien nyonso sauf Caroline na mekana Caroline ti na komela Caroline na isi mama na komela ka to sala programme na yamba yo yekuta débordaka a débordaka kolongwa même na mamba ya ko yamba Caroline akendaka plus loin koloba kutu ke na lingina au sala souki ofele pas Caroline à mon niveau. Oui, combien de salons au babenga ngana ke sa souki pona futa ta infronté mais image nangel le kana compte à publicité à ba salon ana. Oui, combien de salons babenga nga basala nga maquillage de visage na boya ga basala nga maquillage parce que elongi nangé a très fragile. Na mona amuta maîtriser elongi nangé zaka Agnès coiffure yango mona nakenda ka pa Agnès na sala nga acha nga maquillage. Combien de salons on a boyaka? Alors, na mona ekolobela mon émission, na komela Caroline, ngabi o ngana ebite ke yo aramas tanae, et puis soro aramas tanae. Pour monter une bonne émission, il faut autorisation na yo e utapa nae. Je suis désolé. Est-ce que ngana si nazwa tana komelo na na salon na osanga suki? Est-ce que ngana na kipara mangamba basuki? So ba moninga même na lati perruque Agnès abenga mikoloana achenga dérangement et on s'arrando qui y a quand ba chao perruque on se comprend à force anga parce que j'aime bien rester comme ça donc eza atana sens té alors na mona ki anga bi bon c'est que ba journaliste mususu pe ba dirigeant ba comédien. Donc, journaliste, moi, je suis un comédien, sur lequel passe à Rangana et pas dans le cas sous-té.
bon atali ki amitié parce que nga ezaki ka professionnellement en dehors de ça natikala obima te na kevana na bacomédien quelque part toleto mina toseka mais moi bango bazala koseka ensemble deux fois pe batambolaka siko ya komo otala relation azalaka nango nanga na ye nanga eza plus professionnel na ye ntango mosusu bakota na bamakambo boye mpe bazalaka nango basololaka ntango mosusu bien bayebani oso comprend ntango mosusu balinga ensemble batambolaka menge ezalaka aoya na plateau avandi na yambi ye c'est fini alors par là nde bacomédien ebele tokabwana na bango bongo et en dehors de ça mpe ntango mosusu likambo moko eya na réseaux sociaux napesi exemple ka ya belvi na belvi na sila ntango mosusu napeshanga na kati ya bacomédien bango moko baa mpe bato bikiri bagroupe bato ya belvi baza bato ya sila baza bato ya peshanga baza siko ntango amonake nga nakoteli sila aotalaka so ayo osala émission mpa na nga belvi kuna aosala ye problème omona yeke afi wana okotela sila yoki oleka émission mpa na ye babendani ozo comprendre donc baproblème na bango bakoma kolatisa yango ntina biso bajournaliste bref tadi na ye osala mpe analyse nga bi bon mpona koma sara te olaya mpona bacomédien te bango baa bango nga mpe na star na marke na nga et puis dede mpo nga nasala succès esengaka nga te nayamba bacomédien na yo oyamba bacomédien to namoni ke pourquoi pas mpe na bando oyamba bandeko na biso bacomédien tosala baémission babeta baparcours na bango omoni ke nayamba bavie na nga bamali osombo awa nayamba bato ebele bafali maswaku bato ebele ozo comprendre alors je me suis décidé plus question loka ekomi baproblème ekoti eza lié bajournaliste tout ça là barando na bango ya olatanga mais là to garder ba bonne relation à distance OK to sola na biso ka bien po to sola na biso bien à distance OK to sola na biso bien manque ya professionnalisme quand ça la bango parce que même et na batu mususu nga na sola ne bien na bengisi une émission a été abi mikolo ana sala ta obela mais au moins na mutu musu abengisi une émission asala émission ka jour oyo bengaki mais abi moyo aya ezate pour obela ba misu kuto j'ai même appris une fois moko ya confrère na biso abenga bango ba chose mais ça place au bango bakenda koleka nyonso parce que il paraît que ba futa bango ava basala ba émission na bango donc ça manque vraiment ya professionnalisme c'est ça mais pona zonga mwanda musima donc et alors nga na nigérienne pona yamba ini edofuna fute mbongo non boza biloko te la wana penda seki boza biloko te yango ndeko wana benga bango penda ba chose parce que baza biloko te nanga nazo accompagner message ndeko wana abenga bango ba biloko te yango na biba c'est vrai abenga bango ba biloko te parce ozo comprendre ta dit ndenge ndeko wana benga bango ba chose parce que ayebi ka banda ofuta bango ba mbongo postar jamais yebsanga bengi kofi donc Kofi Abisio veut dire vraiment t'as dit ngala pour pianga combien quoi est-ce que Kofi a pour ça là est-ce que Ini doit pour ça là je ne pense même pas que si la peninga zana so bengyo yamba ya singola je ne pense pas et ça mutu concept à mutu amonake naza star nde babeng na l'émission eza naza kene ko se faire vendre on dirait pas congolais belé ba signification émission te au moins émission za komiteka ozomiteka ozomipesa image ya musala na ozomitombola na réseaux sociaux ozo comprendre mais bango ba obi concept pas c'est toi na pas na mboka yo concept ba bulala na ko côté la sarambo na tuna pe moko mais pourquoi beaucoup bosenga mbongo soki muzo abinga na yo côté lo oh non nga na ye na chaîne na yo YouTube na leki na émission okozwa mbongo et puis nga na yango ofele mais ils oublient que na ba télévision okutu bakina kofuta mbongo po ba pièce na bango eleka bato wana pe ba gagnaka mbongo mais c'est toujours comme ça bazo gagner audimat donc moi des fois je dis yo talaka ke fali pour pas foutu mbongo ça les promotions a foutu mais biloko nyonso ya fali olekisa na chaîne écoute là ponya calcula ki angote kete selanga ka promotion aux mbongo na ba vidéo non tout un chacun raisonnement purement congolais et puis purement la pauvreté exemple na purement congolais na purement la pauvreté ça montre la pauvreté parce que muta ko quand même ko saisir audimat na yete na succès o ya zanango na musala na ye ako komela donc ça la part de choses te okolo baki papa t'a dit
non il y a émission hein mais au foot la transport to Sarah non il y a émission naza capable de émission mais na carburant te au mon essentiellement professionnel mais le comment conditionné au pianga combien to ka kola pewebi ngai pas na émission 50 sur 50 ezate non ça te est-ce que ndeko wana penzo monite ke yango ndeko wana benga bango ba chose est-ce que star ako senga mbongo na émission c'est-à-dire pour éviter babiloko wana nyonso tout ndo moni na éviter na ngai na tika na ngama kamba ko benga ba comédien ba pire nga o tozana na bango bien to sola ka bien o mona mutu musu azap bo sola ne bien bo pesa na mbote mais so benga émission ya te akosi maladie mais quand même jour wana asali na mutu mususu o comprendre ka ke a mutu na ngata lingo sa na émission te otiki na moni yango trop ba oya ngaso na bengi vie na ngamba lio sombo ya kambanga azana États-Unis na pesi ba bon séjour na so na bengi nani Fali Maswako azala ne pe problématique je te dis sans bien que na problème yoka ki ba lobi dernièrement so makambo ya ko kengela na musubi makamba toilette donc vie fallait aza sans na compter pe kutu kokot ça na compter na komela eto ya mbebi so mbale donc ezana bateau baza facile pa na nga à joindre ke na ko bengi buibui et pas na ngaza très facile mama loso azali mama loso abo elanga émission te mama seka donc base belé babo elanga te Diane Kamanga ka pa azali bana mboka yekuta tata na benge na téléphone to sa émission a ondi mana et donc na bateau na yebi ke babo elanga émission te voilà Sarah oyo peut-être que vous une dernière question dernièrement pe olobaka na ba émission moko na yambaka yo o evokaka raison moko boyeke baloba bayebisa bango ke bokenda ke pas sarate okuna soke batela kabino poison pona ganini yo moko une fois na yebi te wana yene mikolo mais bango bakenda penza ebele ezaka kala mais likamba poison ezala nka ebimi kala mingi te mais bango pena de bakenda chaîne nanga bayaka suste ngamo peta na yo mona na bato to sola beso bengisi ahoya pano takia tourner kuna se ka mutu nanga te tamie en couple to garder ba relation on est to comme na ba haine ba refingana to garder relation ngana obiyamba nga bango na plateau nanga te ba ona moni ki bazara dispo pona nga na yambi bango na plateau yango moni makamba ba comédien na sukola nanga maboko na bwaka na mai makamba ba poison ana déjà t'a dit est-ce que bike mama kalunga na poison oui na cheli ngano na yamba mama kalunga te na vie non na yamba une émission te nulle part. Mais ce qu'il y a du poison. C'est la jalousie ya bango na. Bande ko belo bazu ba poison na théâtre non ba vanda na plateau na matin. Président Caleb azora poison. Wana vie nanga. Mais non na yamba na plateau te. Basi belé ba die ba poison mais non na zo bango na ba plateau na ngate. Est-ce que bango ngam na chele bango poison et puis poison ngo yaya. To sara na bango cop mon côté ngana na média. Ngaso na bina kota beska siko na sali base. Na uto bina mabina na nga eta mi kishasa mobiba watu wa benga nga na uto sa ba challenge ya Fali Ipupa et koti ba page lobisi mukili ese na fingi mutu ponga na créer base il faut kana cha comédien na plateau pona yebana non na yebi komi sala na yebi o naza niko na mo influenceuse niko na mama Wikipédia donc na mi yebi naza nani ozo comprendre donc côté wana ya oloba mama ba poison yaya to sara musa monter non tira bon poison ponga na comment jouer na place na non ozo comprendre ils en ont cas que batu moko boye pe oyebi ki ngana yaki na vague moko batu bakoma oloba na cheli mutu moko boye libaya ba comédie bakoma ya trop bakoma penda ko ya bon non mona bela chaque semaine zela bena ba comédie ba fongo et puis bazoya na ba pe sans intérêt bazoya na bango pe sans intérêt ozo comprendre mais les appels en groupe batu moko bakatise bango makola ngaso komo le kapasa rabosana ngaso komo le kapasa rabosana nga ndo moni batebele baleka su na chaîne ngate mais nazo en vouloir nga ba comédien tenga linga bango nyonso to wa na linga bango na ba o balinga oleka na chaîne nga na ba o balinga te na linga bango po basara musana bango bien na vanda na tala bango na sekaka voilà. Donc na linga nga bango nyonso maswa kwa zali vie na yo master nanga au moins des fois vous parlez situation où il y a un pakaloui pour toi Sarah balou elani qu'est-ce qui est caché t'as dit oyebi likamba moi si na mbongo rando wana esila raté moi si t'as dit moi si akoka bola lipasa oyeba ke pisco yana lipasa na e ba uto kota Peter na nani bakabwana pona moi si oyebi pona moi si babungisi même batala na bango nzamba pesaka bango ya retravailler ensemble ko sa musique pona moi si o akena kone
moi ça aza capable ya okabola papa na mwana aza capable ya okabola yaya na leki aza capable ya okabola patron na batravailleur une fois ka akosa tam ayeli mobali preuve te une fois ka na ba papa Diego omoni tele alinga inga a vérifier na été mbala moko coupe ozo comprendre donc makambo eleka na entre Pakalowi na Fally Maswaku eza omoni makambo basi esengaka nango preuve te donc ngai côté ya Pakalowi fallait ka comprendre Fally pour Fally a ondima o mwasi na ebisi 1000 fois que o Maswaku o nani Pakalowi ebisi mais vérité likamango tam suka mwasi nda ebi cause ape fort akosaki tam so alinga Pakalowi te tam so tane do mo Pakalowi asake sepesaki te mwasi alobeli yango mobali na sans maîtrise et kaboli bango ndenge ekoki okabola bango wana mais sinon eza babiloko moko fale ya nango na média te omoni ngai namona kota bacomédien mibali onzeye base respectaka mikie par rapport à bacomédien basi bayaka mpena na makambo na réseau sociaux te mais neti Pakalowi susu na Fally Maswaku baya bato bayaka na bango na baproblème na média te mais koya na makambo ndenge wana na média ezalaki important te Pakalowi alobango ozo comprendre ezalaki vraiment important te Pakalowi alobango parce que eza vie privée. Donc, il y a comédie, il y a vie privée. Voilà, et puis, bon, excusez-moi le terme, hein, peut-être il va te béler beaucoup tenir là, guerre, mais excusez-moi, non, mon ango comme il est complexe. Notre confrère Kulutu Bandeko, Ndeko Nabiso ya Congo Mokili, apparemment, Bandeko Ebele awa na Kinshasa so bengi émission. Bayaka te. Baboyaka. Mais soki soka ba komi na poto asala émission akiko sala donc émission et puis na émission na akoluka abimisa na makambo yo alobate na kati ya émission complexe wana ezalaka na sur quel plan sur quel niveau mais awa biso to benga kabino boboyaka donc bandeko na biso surtout même nos pasteurs mais yeba et pas ado yu e kuna poleka fo futa coupage moi j'ai des amis on a autant à Congo te ba chroniqueur ba na poto na ba chroniqueuse ba betela biso bi aya bango so aya oko fandise benana na sanzete depuis do azala ki wana azozela yo o sa émission donc depuis donc oko fandise on a même ata dit 1 heure du temps azozela yo mais au moins des fois to pesa bino respect valeur hermorope bazo lengela yo parce que to ebide mosala bosala sincèrement il y a ce qu'on appelle les non-dits hein tokoki ko banolo bango boete ezo sala passe et moi ce qui me fait trop mal na makambo ba comédien nyonso komba maman livre ezanga maman na mona passe une maman azo aider bino nuit et jour nyonso okotsa keka azana famille azana na ba travailleur azana mobali azana famille ya mobali na ye oyo pe akopesa mokongo azo sunga famille ya mobali na ye na famille na ye mais au moins elle est toujours présente avec vous mais beaucoup tisaka ye kaka na makambo na bino naibite Sarah ton impression kozala na ba argument nini par rapport ya ba makambo nyonso ya ba comédien elekaka il faut kaka kombo ya Maman Livre et comment lokola kombo mobo eza na facilité ya kotanga or azali ex première dame une première dame c'est pas ton analyse par rapport à ça c'est-à-dire on dirait que sunga na mona le roi ko sunga congolais ezaya moko pe mabe parce que eza lisumu kali ya lisumu parce que tala mama wana niveau sungi bato tala mama wana niveau kundi ba comédien soka ki okunda ba comédien zala kaka abomaka bango yango akundaka bango mais nous apprenons des fois que ba makambo yango eza banzela bango moko ba frère na ba sœur eza bikota kota na bango moko mama na komane ka victime eza bikota kota na bango moko eza bikota kota na bango moko donc makambo na bango ndenge baza wana ba vivara nango eza kisi ba vivara na bakisi na bango akota abimi mais ba retour ezalaka na bato ba osunga bango tala tadi congolais okozala mwana za oyo kanzala oye na ndako posunga yo za biloko na ndako ozo chele na sane a manger mwana pa aller masuka na mwana ke lobita msumo mwana sali mwa diarrhée to bake mwa tadi obike ocheli mwana na poisson obie kindoki te tala niveau moya ko kabela congolais za suste
sikotala mama oyo ndenge azosambwa mpona gentillesse mpona kosunga oyebi ke bacomédien mpena valeur oyo bakomi nango lelo so mama ni mama te non il faut qu'on se le dise il faut qu'on se le dise mama oyo apesi vie et puis azo continue kopesa vie malgré bafingaka ye malgré balukaka kozwa ye batémoin na mambo ebele mais est-ce que ça important tadi respect barespectaka ta kombo ya moto asutenaka yo mpona nini à chaque fois naomona ngo na bacomédien nyonso soki ka alobi exemple kotaka nga kutu tona akendaka pa mama Olive oyebi kiza manque à respect azala mama na biso nyonso bango bakantaka azalaka lo mama na bango eza manque à respect taka baloba komo nzambe nanu batanga yango pampamba te po so ozotanga komo nzambe pampamba ozosumuka siko mama Olive ekoma moto alingi asala émission atie mama Olive na suka moto alingi aloba likamo nga kutu mama Olive ntango amemaka nga ntango tokendaka na avion mama Olive or bato ebele baganye vie lelo oyo bakanaka te na monde ya théâtre bakosoma mapango mama Olive apesi mapango mais siko et puis aussi je vais signaler quelque chose omoni biso mokili mobimba si donc yeba biso ko nyonso congolais azalaka abebisaka na ye wana ezali ndenge ya bakongolais et puis jalousie mosusu ekotaka et pas maman ndenge na comprenant il y a des comédiens frères nanga misusu na bandeko na biso misusu oyo baza que lorsque poussa na pembeni ya mama bakana projet te bazalaka na idée te mama ko ya bodo atuni yo Sarah nasalelo nini wana besoin nini abandi ko kwanza mutu eza na bacomédien mosusu biso toyoka mama sala o donc ko sala mais vision tellement za mokie yango ezosala ke non bazo kotika la ka ba pauvre même sur le plan moral et spirituel. Jalousie ezokotaka ndenge nini ndeti par exemple je prends un exemple excusez nga bo tenir nga rigueur te ndeti Bellevue par exemple akutani na mama Olive amemeli un projet par exemple j'amène un projet oyo mama projet nanga onga na memi oyo eza projet aboy eza projet aboy ekoki ko kosunga ekoki ko construire mama ye a PC mais forte lobi ba moni Bellevue azalaki na téléphone moko akomi na 2 téléphones lobi kuna akomi na 3 télévisions lobi kuna akomi na 5 télévisions jalousie ezoko botama au lieu ya kozwa mutu ya kokotisa ngo na kati ya musala na yo po donc oyeba nini ona koki kosala po et apporter lenga ba gain mobu ya bien positif mais toi tu es là pour chercher ya ko cultiver motema mabe nzambe abatela bino nzambe azala na bino awa ndina moni to kabwana saratola ce que ozali ne lokomo suka to lokomo to kabwana terrain ya ba comédien faut faire très attention. Il y a des comédiens qui sont des SIA, il y a des comédiens qui travaillent pour des hommes politiques, il y a des comédiens qui travaillent pour récolter les informations bisika toza, il y a des comédiens bazana ba service nyonso c'est que ngane na zabo ne nzamba pusanga musika ba comédien ne ba pusa ne bango ba comédien balinga plateau na ngate. Faut faire très attention na ba sujet na bango parce que au moni makamna bango nyonso ba solola na ba groupe ono ba ko sala groupe mo privé justement pour na bango pour na makamna bango mo bo zoka ba bano tinda ka ba audio 2 minutes après oyoka ba audio na do na ba page soki ba luki nani asali loko amona na kate ayeba na kate nani odo asala mais or biso nyonso tozo mebengana ma copine mon ami mon frère moi na maman aimons-nous vivants témoignons-nous réellement vivants mais na makambu okomona ka fuite mo bibimi muto ko bimisa ayeba na te yango na mes frères contrôlez justement votre entourage tu fais quoi et avec qui et ça t'a aimé la kayonine moi j'aime ce travail, j'aime mes frères, j'aime le comédien. Parce que Nazana va pas poto solana bango bien parce que moi mon maître c'est le président Roch Bodo. Wana asa bras droit. Donc baza ba exemple moi je garde de bonnes choses pour na papa wana. Mais lorsque je vois tout autour na bango, il y a des parvenus au bazo ya pour na ko étouffer mon sala oyo. Beaucoup de personnes respectent à moi, ça me fait trop mal. Merci Sarah. Merci Tali. Non, rien à dire sauf que il y a un moment dans la vie, so moni et là au moment où ça les aussi batté pour forcer à nature peut-être des gens basés épargnés en danger. Et j'ai vite compris pourquoi
nasolaka bien na bacomédien mebele bachangelanga face bayaka plateau nanga te peut-être nzambe aprotige nga na makambo quelconque tala neti bapoise ezobima bamama kalunga seke so moko yango ayaka na plateau nanga engeli eloba bale ale na micro ya Sarah. Donc Dieu merci de m'avoir épargné yango moi na vie na force à natureté. Merci. Merci ta vie. Je te salue. Fifi Wechi la star, je te salue. Kim Kimora, je te salue. Elle s'appelle Nene Wechi. Nene Wechi la star. Okota ka ba famille Wechi. Yango lo na bayako. Lobana na mama Zozo. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga a mis le respect, la cour suprême. Maman Deborah Lubanda. Maman couleur Kilo ba mère à Calgary. Maman Deborah Lubanda bazi wapi. To soki te oh oboso ni moko. Mama Bijou Nketani. Mama Bijou Nketani, c'est-à-dire yazali lokola alpha. Bijou Mama alpha. Nazoliate. Nketani omega. Mama. Et comme sous do ya kolia sara. Moi c'est papa Noé Mavakala. Mama Zozo. Nazoliate. Yope ozo senga. Zela nani Maman Deborah. Maman Deborah Lubanda kilo ba mère à Calgary. Nazoliate. Ye maman surprise. Nazoliate maman. Mais yope c'est que yopo sali lokola. Zela yopo sali lokola ba nanyo ba senga ka émission va ya mbongo. Yo siko mabanga o sali mambo a Bercy. Tenga nazo senga mba monko ngala sali banga te nazo. Merci to kabwanya wa bon délivre to kutani balasi. Et monsieur Sili nga nazo senga Mama Zozo kilo ba mère à Calgary nazo zela Mama Deborah Lubanda kilo ba mère à Calgary Maman Zozo la femme de la cour suprême, la femme de papa Noé Mavakala nazo zela Nani Président bébé Zela président bébé et monsieur Sili t'a dit président bébé et monsieur Sili ngana sengi et monsieur président bébé na sengi